Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi ya site nepsu ya Tindika télévision, c'est votre humble servante Sephora Kings obo mesant toujours comme na betando mike na bino ndenge toujours to mesana koya pona koyela bino actualité politique ya mboka la biso tozali na maître Franck Kalolo toko mekamo ko sala ba analyse o ezali sur place o ezali ko concerné ndenge basi ko tia maboko likolo ya mwana mboka to mese Barnabé donc tout monde qui est sur le terrain na Serge Lipe zala ki wala na pointe na sanité boss nanga papi kelina refin ki sombe Bénédicte Mwanza la fraise de partout pe na bossa noté chaque caméraman nanga azala toujours là pour na contrôler na sima Mike Luzadi au papa na monde pe na bossa noté na koloba mbote mwana mboka maître Franck Kalolo mbote madame sangonini bandi mignon surtout ya Tindika mbote na ba congomani nyonso en général mbote mingi na ba nyonso basepelaka na banalise na biso mais bambote koleka na équipe mobimba ya Sergili voilà maître tolobela moi makambo o etali actualité ya mboka na biso to monde basili ko condamner Barnabé mais ko condamnation na yango to moni yo pe topé Sergili esili ko sala pe mosala nango na kati ya condamnation o esili ko sala mapa mais mona mboka monsieur Barnabé to ko luka to zo moins éclaircissement débit ya likambo tina niveau et comme meli ya condamnation bon moni na mboka o to sana Congo malade ezaka moko malade wana ezani ezali na groupe ya bato moko balingi bamimona bango baza ba congolais koleka baninga musu ba congolais parce ba congolais pe mususu balingi te balekela likolo na bango donc problème nde yango wana donc soki esprit article 12 ya constitution o ezoloba ke ba congolais nyonso zala na égalité bomoko ezala d'application mbele bazotosa bato ndeko Barnabé azali congolais moko to politicien moko ndenge azomibenga indiscipliné Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo où ya poso ya maman moi c'est qui toko poso ya moi so penza bazali kolula poso ya moi so mobala kotala ya lembate poso so ko tamboli masanga sima eh oui yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store na ba produit alimentaire où ya Eden Store yango de secret ya cuisine ya maman congolaise eh oui nyonso ko so pensa mobali na yo ezali pondu matembele ngai ndole fumbwa ndunda bilembwe oyo nyonso penza oyo kobonga pona cuisine na yo ezali oh yes olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika oh yes olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa sekre ezali kaka moko Eden Store. aza indiscipliné politique azo beloko azoluka te
tant que la politique bit nango ezali au conquérir le pouvoir. Alors moto azolinga conquérir le pouvoir lobby azala modèle assumer ba responsabilité et sengeli azala moto moko ya limiemia moto moko modèle exemplaire. Mais de quoi à se permettre hein, baza on dirait baza na ba journaliste na ba on mone mille peu na micro boy on dirait batinda kabino hein bokoma luka information te mais bokoma luka kabilo mususu soki ndenge nini akene mission chef de l'état bisika vanda ki na sana problème na ite abike Barnabé wana aza parmi population batu na ye ba congolais oyo azo kamba lokola mokonza mboka mende kwana aleki ndelo azo traité chef de l'état de tous les mots abi chef de l'état d'ailleurs ba pemini na ye wana ba trop léger mais ce que moto a recruté ka batu o bazana cabinet na ye wana eza chef de l'état ce qui est à zone de travailler na bato bazali léger elingi koloba ke yemo kwa sanani c'est que ça léger oso mona te ke zana sans te nde kwana tusika wana dazana vidéo musu tozana ngo awa alobi bato nyonso batangaki na unikin baza mayele te bayebi o komate bayebi o lobe français te vidéo ezali tozo comprendre te mais s'adresser na bato nyonso batangaki na campus. Ah, liberté d'expression wana ezali l'article 23 de la Constitution. Et lobby tozwa expression wana ezala par écrit na parole mais ko yoko tuna ko tanga kanet bato FCCT. Bato FCC basi sa phrase. Batanga kaka ba moni o ezo intéressé ka bango wana pa basuki. Ata phrase zo continuer à bakangi. Parce que ngai nazotangelo comme centre de réflexion. Tango liberté d'expression wana oyo ko utana écrit na maloba me bache virgule dans le respect de la loi et des bonnes mœurs, article 23 de la Constitution. Mais il y a respecté mes bécotes. Chef de l'État ont représenté ces mots la unité nationale maman. On le mouika na tongo boye. Abia omoni Yohana na osal ndingi ya sala kia pongana botame na mboka ye kutwalbi aza kadogo mais alati kikinwa nyonso omoni kikinwa mboko so ye kola kikinwa zeri e okanga yo tika babilo kwana na bakolo nango biso yo bolobaka o koki oleki message ki mais so lingo lati kikinwa zeri boloko ndingi yake omoni lo azosana abi tala bobi siseke dia wana ye atinda kabila te asilika on dirait zo bana mwana na ye on dirait zo bana na ba rebelle mo ya minembwe na zo ba suki ndenge nini on ne comprend pas ça avec dédain na mukonza mboka botinda kabila te asi kabila muto atinda ki po pese message wana yaza porte parole à kabila osomona kabila lobina mboko mettant ba yaza mutaliboso yakana kabila oyi ba kadogo komé bayana ba est-ce que tile ba za ba collègue na le collègue ye ayana kabila kadogo tant kabila zaki chef de l'état ya bando benga masana to bando benga rais ezana Swahili yeni ko lo mokonzi bino ka seza kombo na privé eza mon Swahili. C'est un indiscipliné politique. Botinda te kabila aseleka. Boy bisa Félix wan. Nani alinga ke no bisa Félix. Ya joué courage wan. Abi soki Félix alingite. Alingi batu bakufa. Tara esprit ya mutu ezaka batu bakufa. Do esprit ya mutu batu bakufa. Okolo bateke no soki bolingi mboke bonga. Tozala na kimia. Mais ya banika soki Félix alingi batu bakufa te. Ah de vie à Batoya Maboko Barnabé. Pour aventure à bout. A démissionné. En plein mandat.
Kabila kutu glissaki article 70 alinéa D. Lambert Mende a commis interpréter malang. Le chef de l'État reste en fonction. Wana kutu a démissionné mais kaka Tshisekedi akoti azana no mandat na esilité a démissionné ka. Naza mutu ayi depeste. Mais naza congolais oyo alingi mboka kende liboso. Mutu asengi ba consultation tokei. Et loko zo sala bango pa sezanini. Ba pimeli bango pe ko kende consultation te. Bato akabi balingaki bango nyonso ba bando consulter bango bongo ndela bango. Mutu abondela bino azate. Ta bino bando ke na cité ya Union africaine wana. Biso takendaka. Ba décision bimate. Ba ministre bimate. Chibala utaki wapi? Awutaki na bango na okulu te. Botiki ba fantine na bino. Batinde bino invitation bokeite. Chef d'état longona ayo bondela bino. Congo ya bino kaka. Ta bando yi boliaki nyonso wana bolai na biso. On va vous traquer. On va vous traquer. Ngaïté mibeko amboko. État de droit et salamaka na respect ya mibeko. Barnabé alekisi ndelo. Pe alobi ba je na tuna bi meno longo na yo eloko wana olekate. Yo ka réponse apesa. Réponse apesa réponse mo abi oh mais ceux qui a démissionné te. A ozombuma. Po bato ka salobaki akolia te abi akozombuma. Vidéo bolanda vidéo bien. Alobi akozombuma. Jargon kino. Chef de l'État azombuma. Barnabé to comprendre yete. C'est quand akozombuma. C'est-à-dire abareye OK jargon mususu. Peut-être une interprétation pe mabe pour tout le monde assis ko lobaita lobaki na lomo lo ba fruits et tout là. Pourquoi ba bazuka ideka ya non non bato ke mupanzi bolanda bien bayimbo ka bolanda bien vidéo na lobi te akolia alobi akozwa muma siko ya teka ba mbompo ke no pese ah biso ko to sala to comment po ba ya biso na présidence ko tala izaba barrière za kuna mais hier je ka facilité a ke no pese mbuma nini ya zakina pe mbuma na ye wana démissionner c'est que mbuma zo ali akufa luko yena mbuma po ozo imposer ya démissionner olingi pe pese su mbuma c'est que zo mbuma wana lie bongo kufa libela po boyo démissionner est-ce que vous comprendre vraiment mayela moto en chérir ke musabi ngai na uti minembwe bisuno to bike minembu mikolo eza ko pera moto omoni bana mulengo wana basala musala musute ba basala politique na armée rébellion na politique babi oteka ba boutique te babi lo musute omoni ba na bango ba kenaka ba politique abina uti minembwe ba militaire bazana kanda parce que ba militaire on bazana ba rebelle ou bazo menacer intégrité du territoire ou bien ezali ba FRDC oyo ngana yebi ngana mwa soda abi bimine libanda ba soda bazaka discipliner FRDC bazana kanda nini alba isko kanda ngo contre qui pe pona nini pe azolo ba militaire bazo souffrir na front mais ces gars là vraiment azaka discipline politique bango 18 ans basali na Kabila ils n'ont pas pu prendre soin ba militaire wana lelo ne va comprendre souffrance ba militaire ça c'est moquer des militaires. C'est moquer des militaires et des vrais même. Kobongisa monde de vie na bango. Obi ke le ba militaire ba soso ba prime. Ba garde républicain. Ba prime so ba ndo le bango ba soso. Suchi sekedi. Ngana na kancha chonga bisina koleli. Ikende kuno muna ndenge ba tomboli hôpital eza place wana na morgue. O etikalo zalate. Ba so médicaux na tango Kabila bandozo na batante muke. Omoni batante ye place na ye ezali makala avant nana nukuna apem eza centre de rééducation on peut les rééduquer encore là-bas et puis azong il a passé aux affaires omoni na suka procès abini na sengi pardon na mokonzi ya mboka lui-même a dit na sengi pardon na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi pona ba propos outrageant na sengi lisusu pardon na Rais Kabila po na débordaki. Ça c'est lui-même qui a dit. Oye mokoti. Oye c'est ça qui est public.
Comment on ndenge asili koloba bongo to makambo ndenge asili kosala mabongo monte kolandaka to kotiaka toujours maboko to so mutasali ke lo momo ba bakangi tu au moins na teke et ça la moi bien te misa moi image moko te c'est ça maintenant au moins 18 ans il y a impunité o bakanga batute o mibeko ba respectaka te c'est ça le problème si ko poto s'habituer na loko wana to ko mon problème parce que to mesala ki na moyibi oyibi okay okbimi banome ministre na tongo na poko obongi banome mandataire na nini ozui basi na yo ozui bande kono oche bango c'est ça mais ce que mboka la justice élève une nation même bible le bien ce que nation na biso ko bonga ndenge nini l'impunité ah to mesana biso so mesana sergili na justice to banga makam ce que c'est le erreur ah mais be ko mboka yo soyo kaka ndenge tozana ba objectif na biso tozana journal officiel maman bah station na biso opposable à tous de biso na problème de tozana problème to lingi Congo e bonga oyo soki investisseur akoki koya na mboka oyo ba garantie sécurité des athées mais ata baye eza bien mais pour que ba mona bien il faut ba mona ke muto asali mabe ayibi mangaboye bakangi bazongisi na nzela ndenge na poto sala tu sais que Kabouya asili koloba était Vital Kamerhe est en prison par les seules volonté du FCC mais tout le monde va tout sous va sepeli na mlanga joana te to maloba wana te asili ko bimisa to ko luka ko zo moi intervention par rapport na bato bazali contre maloba o ya ndeko Gisen Kabouya bien ezaka bato FCC na uti ko répondre mutuno na ma mission bato va comprendre Kabouya mabe naza avocat Kabouya te mais nazo sala nde banalise na ndenge Kabouya par expérience pour amesa na ba matinée politique Kabouya lobi boyi ndenge lobi ke ndenge ochokoloba bato interpréter mabe alingi koloba nini alingi koloba ke ba initiateur ya plainte ba saisissaki justice pour la makamo oya détournement de deniers publics oyo ndeko kamera azali na boloko wana ezali batu ya plainte utaki na ngambo ya FCC alobi mabete akosi pete parce que bazo incriminer IDPS balobi IDPS nde ekangisaki ye po bakoro ya Nairobi ezala respecté te ya lobi ezali IDPS te plainte utaki côté musu je vais vous démontrer muto amemaki makambo inde bon na justice nani mutu ayemei o balongola wana tunda kasende nani mutu abongi tunda kasende siko nani mutu apesa ki tunda kasende belema ministre ya finance sele mutu ya nani mutu ya FCC siko mabeta bango pe basali mabete ezala bato ya FCC basali ki pe mabete basali bien pour que état de droit autoso prôner ba intouchable bazalate c'est bien fait mais balingi ba interpréter ngo mabeni ba yebisi pe bango te keno ndenge bosali wana retour contre bino ezali bazana nini équilibrabilité pour interprétation mabeni ezali Kabouya lobi bien Kabouya a lobi bien pour précision na bandeko ya yene seo bazo akize bango na bato mususu ya lobi te ezabi so ba initiateur te e utaki na ngambo ya ba partenaire na bango bato FCC mabeza Maître Franck Tomoni pe lisusu lokola to lobela to bozolo ba ete état de droit place mususu bato mususu bazolo bela liberté d'expression Tomoni pe Nemi Moulanya asili koloba ete béton to bako réduire ango na poussière to éviter ko bimisa langage joana ko comme ça béton poussière asili ko tweeter to éviter ce qui alobeli yango nini to koto zo mo intervention no par rapport nango. Bon moni ba ndeko na baza bato bazana bambongo mingi nazaki mbongo mina tangwa kabila so bazotonga bandako siko moni soki otongi osali ba beton na yo susu na ba construction na yo na beton ko sale kweyaki ende akomi na ndenge na ye bon c'est on ne peut pas vraiment beaucoup plus s'intéresser na babiloko il faut minimiser certaines choses il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Donc, il faut minimiser certaines choses. Bisso Sergili, on ne voit rien à poursuivre là-bas ou à s'acharner, il n'y a rien.
il n'y a rien. On y armée congolaise et puis si mise en garde na ba policiers oyo bazali manipulé et pas ba politiciens oyo ba ezali ba yamboka na biso bazali ko manipuler ba otomoni basili ko pesa bango mise en garde maître Franck. Bonne décision mais bien qu'en retard mais bonne décision. Oui, il y a des politiciens congolais au bazali ko lukaba comme ça armé, to police et comme politique. Auto politisé. Eza qui to côté. Eza qui to côté. Ba mettre bango en garde biso pe to mettre bango en garde mokolo to tomber kana politicien moko azali instrumentaliser to ko inciter ba militaire à commettre des actes contraires aux lois de la République, il sera traqué. Comment il peut le monsieur ceux qui mbeba to liwa et comme lié et kozala na motu ya tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi to ko lukato zo intervention na maître Franck. Et le kwana nde yango tozo boye na mboka. Justice o ya ba intouchable. Justice sengele zala équilibré. Justice sengele zala équilibré maman. Ndeko kamere bakangaki aza condamné ko senga po akende ko zo soin eza mabete. Eza malamu parce que la liberté et les règles, détention, les exceptions. Et l'État peut faire la santé à Moutou. Et ça m'a bêté. Mais ce qui a Koufi et aux Alamouta, chef de l'État Moutou Tinda qui a détourné bon. Procès à qui on a public. Pour la loba qui a ngoté. Non, Moutou, et bon, ce que Batunio Sobakou Fakana Boloko Bakangawan. Batu bakeno kangisa batu baka ce n'est pas muto akangisi okuto sala irande mibeko nde kangio soki okufina boloko kuna bakendo kuna yo peka na ndenge na mibeko esengi bakunda yo mais mutu no bisu tozo miturga na Sergili kokende na ndeko kamere ko traitement libanda eza mabete mais sikoyo azokende ko traitement libanda lokola prisonnier kuna ayoki bien nzokende place ya prisonnier eza boloko mutu ayoki bien akokumba na kuna poto inde azongi suna makala teo zala ndenge nini wana nde mutu na yo okay comme mutu aboloko mukangamien condamné à 20 ans obimi libanda mboka ba traité yo oyoki bien siko ozo bon peut-être la premier prisonnier congolais oyo akeko se soigner libanda yoki bien azongi lisusu inde tina chambre na makala na yoki bien ozo mona ki Congo rien rien c'est là où maintenant loge la responsabilité de l'État congolais et c'est là qui atonga sikoyo ba infrastructure moko sanitaire ya malamu hein pour que ngapena ko moto ba médecin muso pe ba komi mabe mais ce que politicien congolais ka bakangie malade bandi so ke kuna pas ba médecin bazaka na plateau moko te bo ba na technique ba tongo au plateau moko spécial pour na santé mo ezalaka ka te zakali bana moko pour na inte ba konza mo ba ko somba plateau nyonso wana ba bengi ba médecin nyonso ba lobi moko yo to zana ba politicien yo ba kometa ba bavi mais bo bisu ba plateau spécial wana so spécial nyonso wana to somba to chango na nini pe soki abeli to tini ko ba plateau ngwe soigner que bazwa alma libana mboka mais je doute fort que moto oyo aza condamné 20 ans 1 2 3 4 10 20 OK OK bien osongi sus inde njil makale wo na yoki bien bozo ki sana sele langa aria yango nozo mon po liberté ezana ba condition nango donc to mekana no ko raisonner bien place wana mais na sengi na ba konza mo ba tonga ba infrastructure mo sanitaire installation sanitaire pour esunga batu vraiment pour que ceux qui bakangi mutu po prise de définition ya ba politicien congolais zaka boloko omona na ta Barnabé azaki na kifundi ya bakisi boy abi on est venu m'arrêter mais on ne m'a pas permis de prendre les médicaments la grande mission a été malade ya osakanate soki kaka bimika bolibanda ayoki bien mosana boloko boloko mais totalement de caméra soki justice olobaka akende libanda ayoka bien peut-être ozala l'un des premiers prisonniers congolais ayoka bien azonga souti na cellule na ye parce que sa place c'est la prison nenga azali condamné
akei azongi lisusu po ayokota Yesu kutu akendaki azongaki nanu te bongo siko mutu mwindo ko congolais oyo azalaki pasi akei azong ayokota su na pavillon 11 na ebite total. Maître Franck Tomoni Emmanuel Shadari asili koloba asili kobimisa acteur alobi propos moko sur consultation alobi que notez que la consultation n'ont pas été inclusive et aucun problème intéressant directement à la population. Nalobela mingi ndeko Ramazan Shadari te pona opese mingi santé politique na bandozongi c'est une actualité pour rien. Ngana zo kamwa soni ndenge zo sil batwana. Les gens qui ont foulé au pied les lois de la République, les gens qui ont poussé même le peuple congolais on est battant sur civisme mais azo biso soki ba fingi maman na yo pe finga maman à la place publique. Aujourd'hui, à la consultation, est-ce que lui pense ndenge mukolo ba consultation wana a ben Kabila Oyo a organisé la consultation. Souka nango zaki ba débauchage kaka. Ba décision ni nezaki ni tete forcing kaka. Mais muto abengi si batu. Aye na lobi na noté. Siko bango ezo sala bango passe nani. Bon bango le ba kende ba bengi sanga na butu ne ba mesana na butu te consultation zaki na moy. Tango biso kena Sergile na chef de l'état ba ya na butu te ba ya na moy. Le col biso no to na moy. Soni nena mabe na bango basali balingi Kongo kende liboso te. Ata baloki Congo. Premier président de la République ya ko dédié mbok na maboko nzambe azwi bokonzi bweza Tshisekedi. J'aimais quiconque en défi. Oya sa dédié mbok na maboko nzambe président ya Congo bayi sangai. Bobi misalanga vidéo. Ngana webi sebili. Asate. Maître Franck Tokoshite na mama tono to lobela faire passeport to moni passeport de bakitisi yango e komi na 99 dollars to ki ke fa ke banda lelo komona na niveau ezalaki na niveau e komeli espérons que ceux qui va respecter to ba respecter to ko lukato zo mama lobano to intervention non singa ko to à pied levé na Freeland Bank na aussi déjà kosomba nazana ba formulaire ya ba client mi balé voilà na aussi kosomba la bango déjà 99 dollars, pas plus, pas moins. Na lobby kuna, na maboko mutu te. O makamwa sikate. Gouvernement itiseke les mambo poto. OK, au futi kuna ba pesio preuve de paiement oyenango. Makamwa kabine zaki 2 à 2. Pesi mpanzi boye. Nipatie huko. Takuya naye kesho. Azui telefone. Alors uko wapi? Uko na 2 3 5. Aute. Inde na banque, guichet, wow, au foot. 99 dollars, pas plus, pas moins. Nengo zana so monika mutu moko, oya sengi yo 99,2 yaka na yena Sergili. Asa munguna mboka 99 dollars la passeport. To tu kuna déjà na sina mi balé pona ba client ngai. Mi balé. Pour gratuité dans l'enseignement tisiko non respecter tek na uti kuna na sombi. Pour la gratuité dans l'enseignement tisiko pe bari. Na ba passeport maman. Ba yi za libanda ba yebete. Passeport yena. Tuna kana ordre. Po passeport na bato bazola na poto bazozela ba makambo passeport. Bana na bino bande ko na bino il fallait ba rejoindre bino bazaki bloqué pona ba passeport efungwami. 99 dollars pas plus pas moins. Pas plus pas moins. Soki bande ko na bimba ke po basuma kuna ba sengi ba mbongo isu bo pesa ngo numéro ba yena centre na Sergili to traquer batwana balingi bazaba kuna mbuko pas plus ba moi fidèle to gratuité zo monwana ennemi à gratuité oyebi nani ministre Bakonga nde blocage pona FC pona gratuité enseignement nazana ba preuve soki alingi afuna ngai na démontrer ba preuve. Oui. Nazana ba preuve. Ce qui a été tombé, ok. Toké na justice, je vais lui montrer des preuves. Oye, a nommé, a signé barreté, nommé Batumusu na moment pandémie au Covid. Alors qu'il y a difficulté pour na kofuta batu. Ba NIO akutaki bango.
il fallait que a régulariser na nokana bango mais ya bakisi elingi olobani oningite makambo ken maître mot de la fin et puis numéro non pour la dosa pour contacter Serge Libosa mot de la fin za batu ba bongwana batu ba to sakamibe kwa mboka excès des ailes ezati o ezana bokonzi asali mokonzi na biso nosuto so bimi libanda kuna président de la République ozanani Félix Antoine na bato FCC so bimi kuna batu ni nani Oti Congo président Félix alors beteke Kabila numéro zaka mokoti numéro zaka plus 243 81 999 3 fois 76 65 plus 243 81 999 76 65 Tozo ça la chasse na batute metolingi bomoko FCC cash Congolais nyo surtout bomoko ezala pour que école na biso ekende liboso ba divergence to régler kango na ba place publique soki ninité mais plutôt to pesa ka ba idée pour esonga ba kamya mboka afin que mboka e biso ekende liboso voilà souci yango Internet to vraiment na suka émission na biso na bosanité docteur Mbo azali kolanda biso depuis Paris na bosanité Yanisha la grande sœur propre Yanisha Ndita motema ya Blaise yemora yebi depuis Luanda donc bande ko balandi bolanda tindika télévision bo s'abonner massivement et que ça la vraiment malamu on s'est dit au revoir à la prochaine numéro.